Tu m'aimes? Tu ne sais pas que je suis occupé? Ça, c'est la sorcellerie ou quoi? Et ça, c'est Sili au Koyawa. Vous savez, on va la tête. Et maman, n'a pas ça qui est déjà té? Tika bloko ça là. Arrête de rêver. Tu es chez moi, au moins moi si yo. Au yéno pose au soana. Diane. Diane. Bobo, ah oui, mais la mingité, place à télémio. Pardon? Maman, elle sait que au Zaranda. Je te pose la question. Elle sait que au Zaranda. Et ngana solana yo. T'es yo zo manquer un respect déjà. Non, toi tu me manques d'abord du respect. Bobo, je peux pas tolérer. Mais comment est-ce que je peux venir chez moi comme ça? Osa Marambo Yolingi. Si tu es ami à ma mère, écoute-moi. Si tu es ami à ma mère, tu as son numéro. Bala. Chez moi, je ne veux pas. Chérie, pour ton respect, je vais partir. Mais pour mon respect. Pour ton respect, je vais Ah d'accord, allez. Pour mon respect. Si réellement c'est pour mon respect, tu pars pour ne plus revenir ici. Si réellement tu me respectes. Mais ok? Si quand tu es sous banaté, il y a pour moi, tu l'as très bien dit à cette époque où on se disait chérie, bébé, tout ça, mandef faut ça. Mais pourquoi tu cries? Mais parce que tu n'arrives pas à comprendre. Diane. Nini? C'est la Attends, ça m'a cassé ma écoute-moi. Yebsanga nini? Na sala ka onet nini? Otinga manga makasi boy mama. Ezaka nini on a sala ka nini? Yebsanga. Na bandela ngata pour inde na fona fina. Ah, o bandela? Non chérie, non, s'il te plaît, toluka toyeba idée na ye. Nini pour ça ya zonga. Makamni oyo bimsala mo. Toyoka no idée. Na prêter bino chambre na nga. Ata kutu koto comme la fin du monde. Ata tutika ngana ye impossible. Moi souci na ngezali hein. Na yeba nini o yatika no na tuna ye. Je te dirai quand on va se voir. On se verra plus jamais. C'est le moment si réellement tu me respectes, dis-le-moi. Na salaka o nini o ezo kokoko sanchonga. Maman Bima. Je peux pas dire ça. Bima. Allez, prends la porte. Tu m'as parlé du respect. Et si réellement tu me respectes, ne rêve plus jamais ici. S'il te plaît. Pardon? Tu me cherches des problèmes? Hein? Non, bon, c'est normal devant elle, c'est Olobabon. Ah, ok, bon, mon discours. Seigneur Jésus-Christ. On continue l'autorité. Non, calme-toi. C'est là. Diane. Chérie. Ah? Hein? Obimisa ngai nini? Najomela kati na ngai na maloba mpe ya kobimisa ngai. Naboyo loba no kuna po naboyi na ngai ye mama ngai ya kobima wana aloba keno tozotonga ye. Journal na chambre na bando repasser bilamba. Amo kabina ngai yaka na salon na puso solo na to pa na salle à manger. Moi aussi. Moi aussi. Ayepsinga binanga il est qu'on a tout nayo. Abonné en retour. Est-ce que ce voyage, ce qui est à Poto, ce qui est à Chine, qui est déjà na koyeba bassine wapi? Non, répondre na pété. Non, bakate. Après ebsinga, na tunu ka eloko moko so répondre ngai. Ngako na no kansa, alo ba obima na Poto, kwa longola biso wana. Abisanga binanga na yeba kaka date oyo obanda obima na Omar. Nesi mama mamisa ngai papa toyebana ne kata na sali accident kanga mpanga na yo ntoki nyama na yebi date oyo ebana kina Omar date ngana papa Omar to linganaki ngasi papa Omar atikala olinga ngai te koko fumona ninga fingi ngai bongo ya jamona tete mobile na ya za mokolo yo za mona moke ezalo kwa moto joro bate Claudiane Luzitu alingana na Ive Yuda za mukora za tato ya botie aza moninga ya gazi ko munduti mpepo na nini yako tala mbula mobile na yete masina lembi
tozonga biso fina biso ya balabala nde tozalaki mponi na omona mama oyo mosi omoni mosa libala lekaka juwa te soko mosa libala leki juwa mingi akoya kokanisa na moto oyo baza na likambo te na mobali na ye mpe akoki kosala na moto mabe to mpe akoki koboma libala na ye na likambo oyo eza te yo mona moke boye o mosi wana akoki kobota epai na ye oza nde mona epai ya tata wana mpe oza mona ya kotunaka yo mituna mosusu abe mpo tovandi epai na ye asa boni eyebisa tata omali te tokende na biso noyebisa koko tolongwa na biso aleyeloli koyoka te tolongwa na biso tosonga na biso na balabala koko na ngai no olingi olia motema kio neyebisaki olingi osala boye ezala lokola nzambe moto atindaki tata oyo abomba biso kasi epai na mosi ejo obonga te tolongwa na toyebisa obe tata omali tolongwa na biso toyebisa te koko poso totu toyebisa lobaka bovanda nosana mwasi na ngai motema kama ezobakisamaka koko likambo te tokota na lopango okota na kasu nenala yaka tokota tika na ano boye gadisi tika na ano boye yo mpe mosusu ozolekisa ngai mpasi gadisiokota ngai ya journée te koko napana na kweti olingalalaki nalali nalembi koko Otalinga. Otalinga mama. Lamka. Lamka skola liwana. Bravo. Boma yele Navano na mikita no lokwa bino. Navano na sena koma lokwa bino. Navana nana. To komi nde moko. Na oganga na mo bo comprendre ngati. Gladys. Yo vuma obanga no te do yo obanga no ngati. Ola ksama maka ndinga na za ndepo ozali. Boke fanza mobali na nga. Mama, mobali na za ya yote. Aza mwana otaza ya nga. Et puis yé bonga ta boyebisi o mari likona se sangana te ponza basala likola te jamais ko sangana. Mabele etika mabele, likolo etika likolo. Okaseni. Bile bat baloko tu bakeli no ma baloko tu na balabala. Ba pepi no sika ko vana na mawanzambe. Olebo luka bo sala nga bo lambo convaincre ngala linga bino. Bo ke su ko pelisa moto sika moto ezate. Yo vanta mobali o yanga. Ok, yebisi ke ngana osala bino bo ngana osala bino bo. Mais so boni ke boko kiti me bo kite. Oh, wana pusa mbani nanga kanga bino babondela bino. Boli nini? Batonga bino imeme batongeli nga esimba te. Tibo kumisa obsuta bana kino moni ngana uta este. Na yoka sorti nyoso soko bibung na yoka. Lisas o ekaka papa. Okoti samba na yoka na banga eloti. Pe na ubanga ote mama. Na ubango tsina ofanda na bino na mawanzambe puis moi respect mon azana on va faire mobile nanga nde na ofanda na bino. Eza mbasuka pe liboso. Et puis ndenge zana. O moni veranda o eza mbasuka bo vanda ka. O mona ndaku na bino wana. Bono vana kacha ndaku. Bobi masoyenga na lingi. Mangonga mususu kuweza ate moto yango moni. Toyaka kolanda mwa karo episa kabisa mwa lobiongo. Kuna pasi ezate okomona te pasi wana ngonga mususu yeko ko saka musapu na sima yango wana tojora ndaka karo yo mama nangai. Yo ko selinga makambo binga na bisa ko za kindumba kala ya ebongati. O moi niveau ngana lobano bongo. Na yebisi tata omari boyete na sandumba te oyo finga kinga ite na saka ndumba sere ebonga. Nasaka ndumba na wenza bansoso mama. Na ndumba ngo ntango ya kareza ko sai ndumba buso mbilo pango. Ngai mpe nazaka na ngai ya wate na hibite to pe ndumba ngo na sai wapi. Nabi mama.
na lobi mingi na gangi na pasuka au moins ndina zaboya ndano na botité il fallait avoir na ngoyebi mana ebisa bana nga laisse bonheur laisse princesse laisse évite laisse applaud laisse bakombo bana nga na opesa bangwana et c'était bino mikolo neti oza na tampon ya niveau moko ata na bina zwa mbeli na palolo na bongso poso seke ozoka nde ko makila ndusu nya nzoto osala vie trop yo lamuka yo osaka nanga ngana olo bayo lali omoni manquement omoni manquement nako beta yo no beta obongo te nako simero mateta fosa nanga naza mama na yo na moko wana voisine na yo wana mama Jakitoto ayiti kopisa yo to ya wampona ngai mama na koite noza na mbongo kasi bako ya kitisa mama na ngai ono yo yebi bomo ina yete kai na pandi yo sango te di mama Jakitoto longwa kuna ndaku na koyoka mais pona binoti bobi misanga mutu mabe la quartier nyos ba respectanga mama misa bonjour elle yo ngo misanga mutu mabe Marie-Jeanne nako vandela yo na mwana bosakala ngate mwana ngai tojo ke nana somo kozala mama te ponga na mama te Gladys osakala nga na bi telema moi journal le obi malibana te loko peseli nga rapport OK kota na toilette na sima wana on va na 20h comme ça le laisse comme mobile na ko ya na mo laisse ka monelo loko ko ma femme de nuit na ina yo boka biso kaza kota na toilette na lobby Nepso de l'eau, ta côté la quoi, tu vanda wana, tibutu, et ta linga ite, osakananga. Maman, c'est le sérieux. Combien maman, tu as koboto? Il est ma belle sérieux, maman. Va au vanda wana pour balasima, et te ayo, ok, na boye, ça mobile n'a pas cambuté. Au vanda wana, na biso, mon yo lala wana tilo naton. Comme ça, ok, ce qu'on loue, non, mais ça vous fait. Bon, ça me tape. Où t'es la propre, hein? T'as un bateau, va dans le logo, tu n'as pas mon anda. Maman, Missa. Mais comment on a dit? Coco. Gladys. Nino. Maman, mais ça me t'a gagné la toilette. Oh non. N'hésitez. Oh. Et c'est encore là. Oh. Ah, tiens, fais-moi là. N'hésitez. Oh, c'est une fois Camille Goula. N'hésitez pas pour moi. Hein? N'hésitez. Eh. Bana Ernie. Sekarang mana Tisha? Azad. N'hésitez. Mukoko Azad. Koko pena mungiti. Chama. Je pense qu'on doit être sérieux dans mon tosa. Maman Soyaka est pour moi. Et cette maison m'appartient. Tu n'as pas le droit de venir dire n'importe quoi à mon nom. Pourquoi gagner? Hein? Tu sais quoi, tu es moi le loko la koba, c'est mon ibao bambeli, banga, tu es moi le logibui, on est ensemble tout. C'est dans au salabage au salo. Au coup, nous avons dit que na kombo le attirer mon takala ni sur votre ndoko mimis. Au coup, comment amala? Sosa polimaya. C'est ça non? Mimi Lobati. Mbilo bele pas à moi si ça n'a pas bien été. Moni moi si. Moi ça c'est ngeli bisika batba kuluba. Polo au kangi mono. Loba siko place yo ça ki omunenga. Doba. En fait, papa, maman, ça, moi j'avais pas dit ça. Moi j'avais dit seulement qu'il faut ouvrir l'œil que le mari. Wandokia. Moi qui ndoki de salaka. Tando mo kwa kizengi na moyo. C'est la ça tu as témoigné. Tu as dit que toi tu m'as vu. Au bout de De passage.
Ah, Mimi, le lobara, Mimi. Tu m'as vu des passages. Et en fait... Écoute, Kama. Omonio, ils ont mbalano ya soukanandako. Ce qui, oyo bandeko loko détruit foyer oyo ozo ayamoti. Alors je t'interdis cette maison. À partir d'aujourd'hui, oublie cette maison. Moi je mange ici maintenant. Kamalo! Hey! Que ma fille me soit bang à ma campagne. Obeti maboko. Oui, on a coupé mon bain dans un tongo. Obeti maboko. Siko yewana, liboso nga zokoloma. Akolonga sosa polymite. Non. Sors, dit sorcière. Eh! Yawa koba. Wakande mission simbite mama zo courage bima na ndaku te. Kando kota ki kando ma porte ko muke. Eh, c'est clair. Comment on a mis sur bon moto boiti? Je mange ici maintenant, je vais manger. Maman a sopé le quoi? so ya ki kolela nzaba nga ba peso. Loko ila komo mobali na nga oliate kende. Eh. Maman. Tu es maman. C'est ça. Maman, n'a une belle nzaba quoi. Osonyo sona na ndako, ba trouble nos na tela ndako na nga. Donc ils ont mamba lokuta na croire yote. C'est toujours comme ça les femmes. Vous vous laissez emporter dans le cottage ya baninga na bino et puis vous batiki ni na zoluka. Hein? Tant que ça ça déjà comme on a et le qu'on a sorti. Tu dois comprendre que c'est une sorcière. Alors que avantage na yote. Azuka désavantage non parce que quand nous avons des sûr qu'il y a bengani ya CPI. Parce que comme il telinga na balabala. Donc azenda banzala na ye amoni ndako kokotaka ayebisanga mamba venyo banda kwenti kwe. Ayebisinga makamanda moko na moko banda kwenti kwe ayebi makambo nyosa ndako. Ayebi ndako to sa 3 chambres na ba salle de bain. À côté te première fois ayana yamba na ndako awa. Abanzo etala bi ayebi makambo nyoso ya venir. Abi ninga zawana ayaka na ba information. Sur ayo pese quelque chose, ba comment on ba problème nyoso aye o e comment na ndako eza pour na fille o. Non. Tako to passe. Mimi ako salité, ako tchanda kunanga salité te. Mimi ako tchanda kunanga salité te. Asacha. Eh, moi je vais trop tard Asacha. C'est triste. Ibukina mako. Papa, na mwana mbali. Tikala kaka na yo. Nde yo botikala nanga. Alors na okolinga mabete yaka soit na omona ka mabe mo boye na omona canal ya okotela ngote parce que tu es mon père. Tout ce que moi je suis na hérité ngona yo. Papa, moi soit yaka comme on est déjà kuna kanga te wa munene wana à plusieurs fois oh munene yaka wana oh l'autre fois tu izela baba Yamado comme parce que comme on est papa dis-moi exactement boele laka nini na yi ou bien qu'est-ce que tu lui dois? Nyongo nini yo zalaka na ngona ye to problème nini zalaka entre yo na ye o salaka chaque fois parce que na mwana mukedi na mwana yo to solola lelo lokola papa na mwana parce que papa ngana bombela ko makamuti l'autre fois na combien de niveau obete loko makamuti ngana tie moi 6e na betelo parce que je te prends comme un ami yo mo koyebisanga que tu es mon ami. Ya jour wana ko simana na nzoto komi bitumba yo kuna oza nyongo mutu ngombe jour mutu ataba effectivement mutu ataba na place toliango ezalati jour lo ba mama mutu ataba ona bimaka na kei na yo songa kuna masa na nga Wilson Miranda Zapatelo a Turquie ayaki na kin to ye a na idée ki mutu atabeza to mona ki yango te. Après j'ai pas compris nini likana na monika débat mamuso ebimi oh to pesa mi chopo pa après que le mongo et comme il possible na nzoto papa possible na nzoto na mwana mwasi ana âge noté jamais na vie na tolérer qu'une personne étrangère a aussi ma papa na nzoto quel que soit au devoir et za nyongoni papa yebisanga lelo nyongoni te comme $100 200 to eleke bele o ko futa le soute loba to ko luka to fute mbongo na ye kasi mona nzoto ne koma kiwana parce que la bête a basili. Merci beaucoup pour m'accorder la parole. Yo jamwa na ngambali. Ngandenge na yibiki na buta yo. Ojula nga problème te à part problème moko yo moko bibiango ao. Ngape papa na jula problème te. Biloko mususu liaka wa oyiba place ebutaka te. Mwana mwasi wana
azana problème na ngai te yende aviakanga aviakanga ndenge nini chaque jour soki naza koleka il faut balanga biloko kudefisa izali awa naza na problème moko te na ye biloko kudefisa wana yango namonaka ya kosenga mbongo mais na manière na ye ayeba kosenga mbongo te yango na yo okutaka na bambiskadi wana moto ataba omona te olubaki misobo omona te nayebisaka ya kausa yango tutindaka yango na nini na France epa ya Damien Mandondo Coloterre na Saint-Étienne natindilaka epo azaka na besoin misopo yo omonaka yango te sikoyo iloko ezaka mabe epa ya mwana mwasi wana esengeli na ye ya mbongo yango nomoni yo oza kozwanga mabe naza na likambo moko na ye te yo mpe ofuta no niongo te nga mpe na ofuta niongo te ye mpe akufuta ne mpe niongo te biso nyonso toza même pied d'égalité sikoyo okondane nani c'est ça. Ah, Fifi. Tu as bien à comprendre, papa. Voilà. À comprendre, expliquer, mais et les bien. Mabé. Wana ndeza mabé parce que yote mutu ndana landio bien. Ye moko mutu ya odef so bilo. So oleki na def so bilo. Omo kwani na betare. Okande le kana. Na sepela ki parce que comment ko simba. So mutu akota ka nga kuta bituma. Ngalo baneni papa. Ana mona teke yo besi. Para ngaki yo quand même na nzoto akanga ki yo. Akanga ki ngai. Akanga ki yo. Yambalo na okilande tse para buna kubeti le pana bango. Ko sa bongo te tikanga. Non, non, tu es un vieux. Yo pe papa, nga ntake moi non na le bino boy. Kolia su biloko kwa mwana mwasi wana te non non mikolo. Na dia te pour nini? Tu kolia te parce que esengel ne te biloko na kolia. Te, olia te. Tu ne vas plus manger sa nourriture. Yo so pesa biloko na pour nini? Parce que sa façon de faire mbongo za mabe. Adef saka yo. Yo mo lo be sengel mbongo za mabe, nga mwana non na le biko defa le su biloko nete. Na ko defa. Non, tu ne le feras plus. Oui papa. So ça n'a pas signé il est pas à côté. Ou bien après quoi tu doutes? Na ko côté de papa na mais il y a côté de société. On l'a monté. Na bina na kulia. Non, tu peux pas manger. On l'a monté. Non ko doute. Te par na nga yo mtu banda kulia yangu. Na lia ngone ni ngai bilo o sina no papa. Eza bilo ko devisa, bilo ko lia. Kasi yo esa ngana ya na lia ngone ni ngana kina na ko defa bilo ko. OK, ça va kulia ngote. Na lia ngote, yo ko lia ngote. Na olia te. Olia ngote papa. Olia ngote parce que na obimisa des autres mon amono li bilo ko na. Na obimisa des autres. Sanga bilo ko mwana mwasi wana na kubimisa des autres na le pango bimao. Yo mozo sepela no mwa mwasi ngo na zoera donc papa zo sepela ne nango mutu biloko ya olia a hotel o makelele boyo zo sepela no nango. Tato yo tango tozaki bilenga. Ameanza papa mettre gips na Juna jana. Na Juni. Juna jana na. Juna jana na. Aza papa mettre gips. Ya dahu. Dani. Daju na mettre gims. Ye mutayembaka kolobisanga iteo enemi sole. Yete. Wana mizane susu wana awile longomba. Awile longomba. Mabakate. Kama pate. Awile longomba. Wana kolobisanga ite ene. Amoni bomo ya moto mama nanga igadi sina bakana yo. Iza la lo buti lobi okiti yanga mani tato ya joli aka mbonga bana ebanga kolo bana motopo na yote kora kila motopo na yo maramu kolo bate yambo tenga ina kuva na mona ba mama nangai boni bonjour bajola kisaka tato yo tata awilo oya awilo te taja nana mama mongo oyo ba mama ndila mayo kuna babenga bino banani bino mama obotambola ati bokoti na babutika bato bokoskoka bato boyiba bato bambongo na bosa ni komo babenga bino mama kingabo kasi mama kingabo tena sala ngoi te osala kanjoto osala ngo mama kanjoto oui mama bwa kanjoto mama kingabo te mama ngai wana kao depuis quand jambe ko ibaka kono ngana simba kono ko sisa sala nanga omona masabono likola mbetu nanga na mobali nanga na monyango mondenga oyena awa nako matsa mwana ona mbetu nanga bato quartier boya bato quartier boya na mona oya suka mama makinga bwa yo longwe kuna esika na chakio okuti na sala mobali nanga est-ce que yambaka bapaya na ye est-ce que nga na fana na ba camarade nanga ba famille nanga yo ye bovandi papa ba tout la TV comme non en tout cas okomi lolendo
Eh, papa lobe apesa nous permission beaucoup na salon nga. Donc c'est qu'à permettre qu'il y ait dans la chambre. Kutaka TV te ngai pera bite tutaka TV te mpo sala na mama bite. Soko bozana mpo sa kuta televiseur. Okay, botai televiseur. Likambo te ma bende kolala na nkiti mpo nkiti ya moto jola la soko toki ebebaka. Yango wana to vandi na biso. Mama, elle le bani ota TV swele nanga. Limbisa ngai mama na. Te bokoma ka bongo moni. Bokoma ka bongo bino ba congolais. Bokoma ka obi katela sali mutu na ndeko na mabe. Dabi ke na osenge pardon après. Bokoma message na mabe. Vous préférez na o abuser après bi ke osenga limbisa. Nana posa pardon na binoté. Télévision bon funga bobi combien na sombango. Bobi combien na sombango. Bobi combien de foot à courant. Pourquoi mon bébé c'est là biloko ndako. Bo funga nga climatiseur. Bo tika ngo polele, bo si porte na bo tiki polele. Bo si télévision na nga bo fongoli. Yo si makono mati ko la mesa. Makono c'était oui, on m'a dit makono ko la mesa. Oui. Yo mama nangai. Olali kwa diva nanga. Ba kampe bo sembo te. Ngai na jo makono tali ko la mesa na. Na yo na yebite na makono. Non. Yo kuti na mama na kucho la na kiti. Mama o azi makola teli ko la mesa. Omoni lelo. Lokwa o mari mama zela. Lokwa o mari nda permettre ki ofana awa. O mari asisa makambo lelo. Lelo asisa ngo. Lokwa bana projet. Boko tana sa bo matati na chambre. Mama ya kana matati. Yaka kasimo ya. Zo na beso na chambre na nga. Yaka. Moto sanga to ngana putiza mako. Meso yo ni na mo sanga mabe yo mbanda na ngati. Yo kasi na ebite. Na ebite ke yo sa mbanda na nga ndako. Yo kasi na ebite. Boya. Toke la chambre. Lokwa susi za poso matana na chambre matali ko la kiti. Mama teli ko makoli ko la mesa. Etikali bola la boya. Tokokota le susu te mama. Boya. Tokei mama. Mama la bi tokei. Tokosa nini na mbeto na yo mama. Te bola lelo. Lelo moi o l'accès lelo ninga ola na o mari. O l'accès lelo ninga ola na o mari na buto lelo. Lokwa yo komo sola mo bai nanga. O komo sola mo bai nanga. Boy bisake makam a permettre no sanga konda kuna yeba. Lelo bo mona. Yaka tokeni. Nabi ati boya te otikali. Nabi boya. Ana tena zangu kolo mama. Mama ni. Nabi tokeni. Nabi. Leo kwa mata shamba. Toi encore ici. Mais chérie, j'avais à te parler. Le coup, il y a mon téléphone, Théo répondre à un message. J'ai trouvé mieux aux Zélayo. C'est pas dans le mauvais sens. Je t'écoute. Tu sais que sans toi dans ma vie, je ne peux pas vivre. Non, Koukate, non, ça la fort que na vivre. Koukate, je t'aime beaucoup, papa. Zulanga tatan. Nazanga na poso balanga te. Na posa ka nazala na yo. Na meki nanga kolinga ba place mususu mais ici mbite chérie, s'il te plaît. Changa tandi baloba pneu à réserve. Nga l'essentiel les akaka. On dit ma kinazala moi si na yo. Ne touche pas. Ya na sabiza na yo. Sur la sabiza na yo, tu me dis comme ça na remboursé yo. Je te dois quoi en fait? Rien chérie. Et puis place Tozali. C'est chez moi ici. Tu sais qu'ici, il y a une femme. Non, bébé, faut pas. Non, réponds à ma question, c'est simple. Crier. Tu sais qu'ici, il y a une femme. Ne crie pas, je sais, je connais. Je dois crier parce que tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je n'ai pas de problème sur ta femme, j'ai pas de problème. Donc, tu veux que je triche ma femme? Bon, si comme ça, on triché, était dans un an, vas-y, explique-moi. Si vraiment je trouve moyen au salango dans le salango, soit qu'ils ont triché dans le salango, mais soit ils ont triché dans le salango, tu vois, tu kuta ni poto sola ni obengi nonga to kuta to sola neti ni bon so ineti na obengi ko benga nonga tenga mona benga kana ngoma yo yambaka téléphone na yambi après on répondre ngaka na ba message bon to ça le coup obengi allô allô chérie oui allô comment tu vas je vais très bien merci je peux te voir je suis là non là c'est au téléphone si tu te demandes si je peux si kotango benga bonga yo skona et après là yo to ça là
Et après? Non, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut en fait. Tu m'as appelé Nayamba Kyo, tu veux me voir. Ce que tu sais, le roi, quand tu voulais me voir, je suis là, on s'est vu. Et après, on s'est vu, on est là. Tu es là, à 0 mètre de moi. Après? Oui. Et après? Ok, là. Hey, quand il y a sur la Théoki, il y a un souka. Ok? Que ce soit la dernière fois. Tu es là, tu es là, nini. Tu es là, tu es là, nini. Tolota na nini kolala ozolo ba ya pongi ya nini ah ya pongi te ya nini ya moi c'est mbali c'est pas ça l'infidélité ça c'est pas l'infidélité. L'infidélité si tu avais pas connu avant le mariage mais ouais j'étais connu après le mariage maintenant avant le mariage après le mariage donc ça veut dire je me suis marié j'ai quelqu'un dans ma vie ne me touche pas je te dis de ne pas me toucher allez lève-toi téléma Diane je t'en supplie. Au moni awo, ne me touche pas, merde. Au moni awo ils ont d'accord. Na bonde lion na za na posa ba problème na moi sinon. Kanga pe na ndoya na ngati yambanga kana téléphone kasi tout solo la. Tout solo la nini Diane. Ni na moi si la raté maman na sala o nini. Bo sala ngate pardon s'il te plaît. Fana ngata kasi yo sala ngabo no ko kanga soupe. Bono ko. Ça mais les gars na nzela no ndenge nini. Qu'est-ce qui s'il te plaît. Ne me touche pas, ne me touche pas. Diane ne me touche pas. Tala. C'est bon, Kende. Kende. Diane, Nabi Kende. Ok, c'est que nous avons une yo, au son que ça ni. Au son que ça ni. Moi, au son qu'il a pas problème, Tonini. Tu me cherches de problème? Pourquoi tu fais ça? Comprendre qu'il n'a pas occupé. Non, on comment c'est une histoire. Attends, tu te souviens que Nano Tokabonaki, aux avons comme c'est là, mon tomo bon téléphone. Pourquoi n'y a pas ma cassité? Pourquoi? Pourquoi on a un tu penses que moi je suis le plus beau du monde? Non, c'est déjà faux. Non, c'est pas faux, c'est vrai, chérie. Bon, ok. Moi j'ai trouvé la femme la plus belle du monde. Donc voilà le pourquoi je ne veux plus de toi. Hey, yo. Oui, docteur Aïe. Mais faut y avoir la zone qui est. Tu vas où? Non, ce qui est pas maman Nathalie Fiki pour monter ma Paul Fiki pour. Ouais, pour la FPT Moussala. Docteur des corps, toujours en retard. Voilà. Et ça. Oh, ça, nanan. Mais sans patient, ça, il va bien patient. Faut mon ma comme docteur, ça là. Nazana fiche, il y a Paul Mwamba, papa social. Paul Mwamba, papa social. Il va décomprimer la chloroquine. Mira Kikanda, il est en Allemagne, na Osbourg. Il peut décomprimer. Oui, c'est comme papa Kandi. Papa Kandi. Voilà, tout ça en Bongo. Mais il y a un bon fort. Na kutika bambo mo bavandi wana na isi bangwali. Bambo ba mérité vaccin. OK. Na niati bambo. C'est mukolo ba bazana rage. Hein? Bana rage quand bambo ba malade bambo za ni rage. Bon, tu peux dire que madame te docteur de cause quitté et papa ndenge autrefois tout ça qui marchait pour na fiona. Tu peux senga suite pour fondre là. Et les gars qui bien on appelle la fongola qui ont bien makasi. Il y a des moments de disqualité mais pas disqualité ouais. Mais ça va. OK. Le souci ça pourquoi tout ça la carbone. So mutoyer biso centre de santé Boninzoto. Et ça pour ne côté biso ma bende tout ça nini tolia. Mais pourquoi comme ils sont mutoyer faut ka to luka les colombongo tout ça la souvent masolomo ya bimana en tout cas comme ça nga mabe. Réputation ya centre de santé Boninzoto et comme obeba. Ozomona nazaki content jour na vandikabwe na monaka nani Francine Mouawa. Autorité morale. Francine Mouawa. Abenga d'accord. Nayoki lisolo ya centre de santé na bino. Franchement bazakana papa peki kolito. Francine Mouawa ko. Ah bon? Yazala na ba ingénieur Joris Konka. Konka. Francine
puisque autorité morale azana ba juriste konka na ba Léon Béa. Léon Béa. Béa na mona kemi basana nani moi c'est papa peki kolito na Julia Jongoli. Ah, Julia Jongoli. Atonga kapie moi si wana. Parce que il montre ba triple N. Oh, triple N. Oui oui. Siko bébé Chico maneka Château Rouge na za so aye aki avant d'appeler dans son traité. To bondisa. Na lisu ba biloko te ke muto aye. To longo li 16e mito. Nani d'accord. Moni conseil aux pesana. Oro ozwa ngona pour le moment. Gardons pour la famille na. Non to bongi te. Balabini koyi beza mabebe muto olia mutokila. Oui. Beza mutokila biso. Apisa passage c'est bino mibale. Biso mibale? Nga bana to bana. Soyo boyino nga na ça. C'est que yo. Oui, parce que boy en hôpital. Moi zaki na zemité. Bani na ka perturbé to ko 16e to bimina a jusqu'au 16e to ko. C'est mutu ko inga mutu ndeni. Inga mutu nyama parce que inga. Est-ce que yo déjà au fêta anniversaire maman bino pas vendu ana abeti milolo. Oui, pourquoi pas? Anniversaire yenga maman na elle là. Azo raisonner souffrance ou amona tanga zo bote yenga. Nzoto bima mutu yenga ebima na pasi. Mama lela. Abarasi ya banani. Kolo baba bete. Tina mabete entre nous tout ça va docteur. Ouais, tout mine baba. Ismaël. Oui, ça me doit. Et nga papa ça me moto. Non. Bon, robota mona mutu lo casque ya moto. Mais si on est tous sur entre nous les docteurs, tous ça va collègue, l'hypocrite médecin auto serment l'Hippocrate auto lona. Bon si ko solution ninga ko ça pour na mutu nanga ezonga normal mito ba c'est ça. Faut passer l'opération. Hein? Boyo, mieux mais ça libu mais tout on a dit mieux mais va na mutu. Ce opération bon ça bon passe sur la côté ni. To bandwa. Bien. Tout ce cerveau. To laver. To masser. To masser. Tout ce cerveau. To zongisi. To zungu. To si tu vas dire que attends, aussi à toi, il a un déposer. Non.